c'est tout, nous ambila balabetu. Baluba waya, nous ba télégens, on va venir mukadi ubende bamba ni no bili président yemula ni nous la mabwa. Baluba waya ya kabanu chimito. Vite du baluisha, badi baluisha nous baluba banika nous sankito. Non nous suni bamanya. Muluba tuka mupeta bumfumwani. Muluba mupeta bumfumu chikondo kai. Muluba suni bamanya bi bafamba muji bafamba ni muji baluba bapeta pouvoir. Bidi bikela pinde bwani tusomba, tubakenyesha. Bapanga mai, bapanga nzembu, bapanga bionso, bwani pinje u babenga mwana. Kadi meme njini di sanka baluba se bena mbuji mai waya ya baluba waya ya nuliba tekemena nzambi. Ni nzambi udunu ezela bi achikema. Mutu kena makunu shimato bena buloji bena chanda kabena makunu shimato mutu wala kunu shimano mwambele wewe wikala wachibao tulibamene mwana wa mulumba mpeta pouvoir pinja uzambu watu luki wa muleji makanda ukadi ni ukadi ni bukele ngo byanza na toenzela na nozela ninu mona kabanu shimito. Beauté, Balandi, émission Nabiso, dernier virage, partout à travers le monde. Merci encore une fois, Tokote Nabino Lelo. À travers cette émission, partout à travers le monde, Beauté Mingi, ici Kia Bozali, Lelo, avec plaisir, encore une fois, je reçois pour vous Maman Grâce Kalanga, Oyo Boyebi, Oyo Bolandaka. Je crois que dans la présenté société, tout ça déjà émission est belle, tout ça dit toujours combat parce que les alliés émission Oyo ils ont édifié balanza tout est encore les lots, Makamba Koloba, les alliés belle, bon d'abord Maman Grâce. Kalanga, votre entendre la voix. Na pesi bino baso bambote. Bana tata nzambe bana nzakomba, bana kumu na pesi bino mbote. Bino baso bozali branché, je pense que Molimu Mosanto asunga biso bolanda biso na bokebi mengai na lobate na linganga lobate so nga na transmettre na ko transmettre kufa na bomo ina bino na pikoli monoko wana ya kufa na bwaki yango papa lima na lati monoko na nzambe mokonzi azwa lokumu abateli yo na ngati mokolo na lelo tata pesi biso pe malokola ya lobi que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel yango na pesi bino banso bambote nzambe apambola bino na bayebo monanga kala omoninga lisu lelo on est ensemble. Jésus-Christ est Seigneur. Merci papa. Merci maman Kalanga. Voilà donc tous autres émissions d'Abisso baptême et béto développer les lots et là il y a beaucoup de la carte émission ça dit livre donc il y a maman Kalanga je crois que l'émission de Bolanda qui la fois passée tout le blague un mois rapidement azali ko comme livre et bien livre ici et bimito ba première partie je pense que c'est la version est belé ko bima ba partie est belé. Comment le diable détruit donc le monde autre on a peu que le bénin moi muke na kati ya émission na biso et lelo ba ndenge livre bimi pour la cause ba doit ça pour zongo nyoso na kati et puis le lobam na kati je vois déjà makasi comment le diable détruit donc le monde le blanc en kati émission na biso et l'émission na biso lelo également tu revenir également sur sujet oyo il y a Sali Pass au Bolandaki binotu na ba réseaux sociaux il y a Kabundu Walesa pasteur souki évangéliste ça veut pasteur Walesa bomonaki oyo elekaki na kati église na ye maman oyo atekaka pondu bomona ndinga bousculaki maman wana la façon donc apesa ki mbongo je crois qu'il y a un chokaki balanzambe je crois bato ebele to ngape otuna Maman Grâce Kalanga amepe ko yebisa biso est-ce que nzambe pena sala bongo pour de vidéos par rapport à acte wana oyo choqué bato ebele to le blanc kati émission na biso et le biso de l'eau Maman Kalanga boyi Maman Kalanga aussi côté politique azalaka. Voilà, donc quand on a la politique en Boka Nabiso, au niveau de CENI, désignation, donc il y a présent, il y a CENI, ils allaient toujours concoction, en tout cas, ma confession religieuse, parce qu'il y a Canate, parce que niveau de consensus, pour désigner, donc, président, donc il y a CENI. Selon des nouvelles commissions, il y a Parlement, bah, c'est décidé sur
combo ya muto ya okamba seni parce qu'il y a 6 confessions religieuses au pour là il y a déjà combo zali deni quand maintenant toute la question mama kalanga zali également muluba mama kalanga zali servant de l'Éternel aza aussi muluba mais na ndenge to atoza koloba bi que non pourquoi pouvoir oyo ya Félix Tshisekedi balinga ka muluba a simba seni il y a un peu ça peut point de vue naie par rapport na et puis par rapport également il y a Mokonzi Mboka Félix Tshisekedi Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali également en voyage à la carte ya photo Makalanga Sambelaka pour l'aïe. Je crois que tant que pouvoir et bandaki, tout ça, on a une émission par rapport à pouvoir Félix Tshisekedi dans le baki. En tout cas, nous avons Félix et qui est Makambe Koto. On a tout quand même une question. Tout ça, vraiment, à mi-mandat, tout le même pas 3 ans déjà. Il y a un mandat président Félix. Est-ce qu'à longue ou à longité? Point de vue naïe, on peut constater absolument bilan mouké. Il y a président Félix dans la tête, il y a un beau cannabiso. Et comme tout le là, pouvoir, il y a Félix Muluba, Mama Kalanga Muluba, Mama Kalanga Toyebi, Mbujima, Ezali Mboka na bango, kuna Mboka wana passe leki. Je crois que je c'est belé parce que batamboli na Mboka wana na Mbujima, kuna na Kasai batamboli bato bazali ko souffrir passe leki, ba ngutu kolela tanga kabila. Alors, on tout a peut-être Mama Kalanga lelo, à l'émission na biso lelo. Pourquoi est-ce que Mbujima ezali passe makasi alors que pouvoir ezali na maboko ya baloba? Pourquoi bazali ko souffrir parce que apparemment dans ba information to yoki balingi même pas président tia makoyo na Mbujima soit que tia makoyo na Mbujima ba ko bambe mabanga ça dit que bandeko na yemoko oyo bazali ko sepelate na pouvoir wana to ko point de vue ya Mama Kalanga par rapport nango en tout cas bolanda biso vraiment na bokebi na émission na biso lelo avec des dossiers musu to ko lobela à la carte émission na biso Mama Kalanga je crois que batem za mo mingi beto mais peu ko aborder ça Mama Kalanga au Monique oui Ozunga à pied levé, lobby mituna na yo. Et pourtant na ba ino bien lelo ali émission ya Bonzambe ya livre au quotidien na makambo. Oui, mais à l'occasion, je crois que occasion to kuta na yo comme yo également aux alliés servant de l'Éternel et aussi dans la carte politique également on a dit qu'on joue un rôle moi makasi je crois que ça là aussi voilà en politique en beaucoup na biso mamboko la lango parce que vous allez grande combattante c'est ça également parce que Mama Kalanga la grande combattante makamboka ils allaient makam oyo ils allaient quand même tenir à cœur c'est beaucoup moi to aborder un peu ba thème voilà et puis en tant que molob également c'est aussi une occasion il y a qu'on parler au nom il y a Baluba pour ils allaient un peu beaucoup plus disons à moi profondément. Je ne peux pas parler au nom du peuple, des nations, mais des Balouba, ça c'est grave. Mais il y a ma question quand même. Le moi nango ya kanginga singala kingo bana nzambe. Voilà. Lelo azunga moni nenga kei. Babi ke mama ukata katanga tika sala introduction ba question ngwe beleske kokoka. Voilà. Toko ke nango alors maman, quand on a tout parler sur les livres, maman to le livre, na la question moko. Je vois Mama Kalanga balanda sur internet. Bato balandaka émission salaka bato balandaka bato babengaka ba témoignage oyo bato basalaka ebele na émission oyo au salaka je crois que bato baza kolanda biso ba yebi oyo lega na kati ya émission ya Mama Kalanga vitesse ya témoignage parce que ngamuko pe dépassanga la façon dont les gens ba bengaka pour ba témoigner ba problème oyo bazali kokuta nango Mama Kalanga vitesse sur quand même lekela biso lekela bato belé. Est-ce que au Simba qui cité est-ce que c'est quoi qu'est-ce qui fait que les oyo Mama Kalanga les missions na yo autant parce que pas mon temps ça la témoignage na yé la bikamo très bien bikamo voilà la loulou ya bikamo parce que bikamo ce n'est pas l'émission bikamo vraiment ezali mi loulou ya donc le sambo il y a le sambo voilà donc merci pour la correction nango il y a des conférences et des séminaires tout ça. Voilà. Alors, des témoignages, la vitesse, le bien d'abord, le développement de la thème, cette vitesse à témoignage, parce que pas mon toi, ça la témoignage, pas nayo, il faut aussi confiance à ça. Comme ça, c'est dévoilé, tu yo ka makambu ya minene. Bah, tu peux aller makambu et l'équipe, tu as arrêté. Expliquez d'abord, Mama Kalanga. Vitesse, nango, est-ce que on n'y a pas pour yo? On ne sait jamais, maman. Merci, hein. Merci mingi peuple de Dieu bala nzambe banso ba bozali vraiment branché na kata site na biso kombo ala ka virage dernier virage wala bande ko virage voilà. Donc et ça la kanga moi esengo
parce que mutu soka comme la dernière village un virage c'est silé hein donc à Telemiwana à lobi Tchotchen bana nzambe vitesse kitoko o eleki être avec Jésus ezate aza la raison na ye parce que avec Jésus nous vaincrons. Je suis vainqueur avec Jésus. Bana nzambe soko ozala na yeso ya sol parce que moi je viens de là. Zabolo kamata kinga utilisé nga 19 ans. Kalanga mwana zaire batata bakolia kula babi okyo mwasio ngai fona buka banke nga mosunyo na ratate. Bandeko babulu batata bakolia bakokota nde na cimetière. Parce que c'est ça. Et le quoi boma et kobe bisa mokili le ndé na lobana bino. Ce que j'ai expérimenté moi, elle a qui filait nanga c'est 3 points. L'argent, l'obelo na moi si et puis orgueil. 3 choses. Donc tango bato bazo ya nabika moi ndenge papa lima pourtant papa lima koti alobi nanga mama bato nyonso ba otuna nga numéro na téléphone pe besoin numéro mama grâce makalanga suki na pesi bazongela nga alima merci alima zamba pambolo na zuya motuya vitesse bo ba témoignage mine de bato et un miracle ni bana nzambe meilleur miracle c'est d'avoir la connaissance dans la parole recommandation en nzambe yeso ya ki po sala nini tozane loko mosusu te onga na lobelaka bana nzambe meilleure œuvre de délivrance c'est marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus ngo banini avoir la crainte dans la parole de Dieu, avoir la crainte de Dieu. Tangozo tambola na boto sinzambe ata tata na chaka yo na nzungu nini ata mwasi ya mami wa te bala chaka yo wapi wapi ata kokono jamais. Tango comme la marque de Christ tu es vainqueur. Ya ngono moni tango bato bako ya na bikama ngana ko talisa ngona bizabolo kwa kinga 19 ans a utilisé kinga soit disant succès kalanga mona zaï 0 vanité de vanité biloko lokuta yaka les grands secrets meilleurs vrai délivrance c'est la crainte. Quand tu marches dans la crainte il y a pas que obimi na kati ya loi établie obimi na racine parce que c'est ça lobby ozala qui ouvrier ya zabolo Zabolo tango futi o mabe po ya zela kali futi ne akufa misère ma souffrance mais tango yo comprendre olobi que non entreprise ya Jésus kunande li futi ya malamu kunande donc meilleur salaire ezali ko salela Yesu Yesu akozela yo tango yo kotukuna ali kama yo sote bisoka an entreprise nanga condition yango soko tosi li futi malamu ekozela yo c'est ça le miracle puisque tango bana bazo ya na bikama na kotalisa bango makamte ko fire non bien aimé fire 40 jours à jeûne je n'ai pas au voyage je n'ai pas au libala non yoko je n'ai pas au libala yoko je n'ai pas au voyage yoko je n'ai pas moi la non je n'ai pour avoir miséricorde de Dieu oui, ça c'est très fort, c'est puissant. Nzambe nanga na sali mabeleki. Na yoko ya makolono tata, na yoko lela mawano tata. Oui, 40 jours ya jeune le wakara. Miséricorde no monanga tata quand je péchais contre toi. Ça c'est très bien. Mais ba na Nzambe, c'est ça. Mission ponga na utikuna. Na utikuna na sali Elizabeth le 19 ans après ko futanga nini. Mon bondo 0. Banga ya pambe zangi mosuni akolia na yango. Mais lelo ba na Nzambe na moni passe 12 ans après Jésus m'a réussi. Alors, il m'a commis la poisson, te kokufa te nako zalanayo. Mais là, quand on a sengyo dénoncé, mensonge ya moto wana, moto na maseke na mokila, dénoncé parce que ngai bana nga ba ko lukanga ba ebité. Ba ko lelaka na tekinga qui t'a vendu? Esaïe 52, qui t'a vendu à personne? Tu as été vendu gratuitement yo moko nga yoti. Moi na ngali malalo ba moi pendant 19 ans. On a salé la zabolo. Tu dois faire alliance avec moi. Si aujourd'hui on est en train de souffrir, parce que tu es là, tu as dit que Christ metozo salaka alliance. Donc on salaka alliance na zabolo. Au télémi babengi homme de fée. Donc, soit disant, mais on salaka aux amour du proche, tolingi kabalo bayo, nyoso kaka yo. Égoïste nyoso motema mabe en moto ane loko ata moteki diamba ata kata kamito abatu yoko lande poete ana faranga mais ba mamo ba ana faranga te ba ko sambela ka nzamba ko kaka bango ba mamo ya liputo ekitambala mo oyo ya lipapa mo na makoba na kati ya fulwana ba mama wana bango moto belela ka nzambe batela tato nzambe moto ko ba na valeur te
Mais ça, c'est ce que moi je suis en train de montrer aux enfants de l'Éternel. Tant qu'on a envoyé Andok, tant qu'on a envoyé Sirène et Balé, tala batonga na kokanga, tala bato bala kolongana makambo, tala tambaye, oh, mais dikamonanga bomanga yango mama karanga lobi, dikamonanga yango nzambe katukamba, il faut na kimazabolo. Tango motozu décision ko kimazabolo, kutani na yesu papa, bika moi et monisami. Vraie vitesse yango on a la pression répond. Vraie vitesse yango ana mama kalanga, je vois que tout continuer quand on parce que les lots ils a livre hein. Le livre donc comment le diable détruit le monde, ils a livre oyo et tenaki vraiment mon thème au publié je crois que Moussala déjà ici awa beaucoup là les livres livre et introduction comment le diable détruit le monde. J'ai parlé surtout sur la sorcellerie, l'organisation à sorcellerie, objectif à sorcellerie bah piège les années, comment il s'arrange pour détruire quelqu'un, comment tout est là-bas. Donc comme nous sommes les Bantous, la préférée qui n'a fungolana la sorcellerie c'est quoi? Pour battre pas organiser la sorcellerie avec apumwe moto pour la bouteille que nous coûte à la bande non sorcier à caterner to valina moanga na minute tant le babo il y a des sorciers bande ko babu ngo bazelite ko pour la bouteille na minute za ba sorcier ba ko appliquer ba bi to ça na moi ko sambisa biso bo mutu na mo il est le fight continue na kana biso to ko mona su ba kiliate ba bandi déjà au ça ba démonstration ba bandi déjà zila mikolo lokola ya zongi bo to luka bala basili to futa bango faranga ba sale loko parce que ndeko zeli wana papa ni masoki lewe mutasale le likita ba ba fingayo ba sambiso ba ko sero makamba bombi oti ça c'est la sorcellerie pure simple terrible. Voilà. Donc cela veut dire tout ça là je expliquais comment le diable détruit le monde surtout dans la sorcellerie. Et tant que reine je viens de là nayebi organisation makamio tout donc na récolté on a quand il y a comment le diable affecte le monde dans le livre na biso il y a top 1. Top 1 et bimi déjà dans le lobby. Et c'est bimi déjà bande ko ba bolingo bolanda na site abika moi bolanda pe na ba site mosusu belé to c'est pas de on a bino Didi Dipumba to zakuna en Amérique et puis papa la biso nani aïe les noms m'échappent un peu partout. Un peu partout. Moto liboso pe oya ko lela kalika mangwa ngaka yo kango Patalima azali wana donc alobi la maman la tangi ka 30 pages mais mutu tambolinga ye na pesa que tangana donc cela veut dire mutu ko tambola parce que c'est contraire. Si tu connais les stratégies de l'ennemi dans ta vie il devient faible. Il devient faible, c'est vrai. Comment le diable détruit le monde. Mais maman kalanga c'est vrai dans le lobby ou présenter ba facette sur la sorcellerie comme dans le lobby na compléter la maman kalanga lobby koloka ezaka te ko pumbuka na butu non mais tant yuzo sala ba biloko na pour bloquer moninga no avancer té oui ko funda na musala ko ça ça aussi c'est la sorcellerie. Je sais qu'il y a en tout cas raconté dans quatre livres comment le diable détruit le monde. Mais maman kalanga comment le diable détruit le monde mais comment est-ce que Badbaro va se protéger contre bah sorcier, c'est aussi des problèmes. C'est bien, mais comment qu'on se protège contre Bango? Qu'on se protège contre l'ennemi, première chose, tu dois avoir l'intelligence et vendre na katino na sagesse na discernement. Parce que si on a l'intelligence, on a la sagesse, mais on a la discernement, ils ont mon donc laissez-moi vous dire bien aimé, ceux qui ont l'union longa zabolo, na organisation na nyonso, ah na mokili, d'abord tu dois être discipliné. Première chose, voilà. Discipline. Parce que ngana na tata moko na luka tata wana lolengo tata na ki amina ngato ko solo la kitoko tata na ki na ba falanga na ba banque na ba ferme na ba boye na ba bateau na tunenga na bi papa comme ça secret ya richesse na pe ya élévation na on évoluer très bien récit dans quel est ton secret absinga le bi madame je vais te dire quelque chose. La tout de au sambela parce que mon toloko la yo n'est na ko talo ngo zo baki yo tikala ko kwati batikala ko mekote batikala ko beto double t. Quel est ton secret? Tata na bisinga le secret na nga mon nene numéro 1 zali discrétion. Gabi choche abi discrétion. Je ne peux pas être exposé. Non. Yami balé
secret nangezali simple avec tout le monde. La simplicité. Si on a écouté des gens qui ont dit ça, quoi, on dit ça, on sait qui est qui vendent tout comme tafuna. Ils sont là. Ceux qui te vendent, alors ils m'ont dit faire maintenant. N'a pas vendu qu'on a nous sur la bango bien mais discrétion. N'a pas lu qu'un bongo nanga, na kimia, organisation nangai, donc discrétion et puis discipline. Abi maman, na lia bilia liatem. Mama kalanga moi si tu to kozalani lo belondengo zawana et pas nango kosuka grand mukua okutanga na telemingwing bon blindé vous comprenez et tant tata zo bande wala ako bangana na motema chou bakabako lo c'est la vérité donc stratégie monene pour longa zabolo yango wana mais lelo yo batebele pourquoi batekami parce que à la kelele les sopaners à la kelele il veut embrasser tout moi si aleka onga yo nzambe na suka pitala lobelo aleka bisu pakupa adia tsusu mabe adia maki mabe adia yebisa na sikuka na oyo bande ko babo no boyebi oyo nakasi bozo comprendre moto na oyo oza exposé biloko azolo makaya wana makasi oyo oza exposé donc cela veut dire discipline c'est ça meilleure délivrance dans la vie de quelqu'un discipline discrétion des points. Voilà, je crois qu'il y a un moment Kalanga à lobby. Je crois que pour découvrir nous sur Makambo ya lobby livre yango comment le diable détruit le monde au lobby. Il vous a disponible à téléphone pour Zwango. Si, comment comment est-ce que mais par rapport il y a prix parce que là on m'a quand même commerce non problème il y a une balle dans Zambie pour comprendre tes beaux là pour distributeur on t'a repayé sa prix on a coquille qu'on dévancé n'a pas sa prix donc pour l'instant on t'a bien pour la montée était pour non semaine prochaine à mars c'est parti à partir de mardi on t'a bien azui c'est parti. Donc, mardi, ça dit qu'à partir de début à mois septembre. Oui. Donc, mardi, ça déjà le 31. Et puis, le premier mercredi, on peut dire que mercredi, donc le premier, déjà peuvent déjà commencer à et puis, 3. Et ça, na français, la 3 langues. La portugais et puis na anglais. 3 langues. Donc, comment le diable détruit le monde. Voilà, c'est ça, papa. Ça, c'est bien. Je crois que Bolandi, quand même, Mamouké, en gros, il est papa, il m'a dit, ça n'a pas bolibana dans Zambé banso. Donc, kilo boko na bango pour la faciliter mon kanda oyo. Maloba o ekobiki sa ebela bato na mokili. Tango bakobika Zambé nanga kanisa yo. Sois béni, moi na nanga so tchekata enero na kati ya buko oyo. Merci papa. Merci en tout cas à Makalanga pour la livre parce que le livre est vraiment très important. Moi même surtout ça la en image. Bon parfois aussi bon tu peux mais livre tikalaka vraiment c'est pourquoi moi te recommanderais même tout oyo bazali personnalité minene na bamboka na biso tout ça oyo bazana histoire ya minene bakomaka boutique parce que ça reste donc ils ont tika la libella je crois que bato oyo bazana biloko ko raconter bato ba vivre ça expérience moi ya makasi on va partager na bato c'est vraiment important aussi ya komaka ko tika yango pour la génération future bazana ko ya ba biso bazana ko ya ba koko na biso ba ya ba kakotanga ka ba livre oyo et puis ba na ko inspirer bango sur vie na bango. Voilà donc on est allé pour la livre, je crois que c'est déjà clair par rapport à bango baza peut-être ba question ko tout na ko ba benganga on a tenté donc le numéro ya Maman Kalanga pour benga Maman Kalanga directement je crois que beaucoup joie ba information nyoso par rapport donc ya livre oyo comment le diable détruit le monde. Très intéressant. Alors je pour la émission na biso Maman Kalanga comme na lobaki moi ba dossier za belé ko loba dossier de Yami Balé Oyozali ya Walesa Kabundu Walesa je crois que a sali scandale dans les réseaux sociaux. Makalangolanda qui peut ba image wana je pense bien oyo mama tekaka pondu ba benga na kati église tout ça bon moni oyo les kaki en image bousculé humilié bon mona ki baza ko tindika ye mbongo ya senge ya mukeme yo aza ko gangela toujours yebate soki ezali stratégie sikanzamba comme ko sala to ebite je vois que image on est choqué bato yo en tant que servant de l'Éternel Maman Kalanga par rapport à image wana acte opposé par Kabundu Walesa entre guillemets homme de Dieu ou a sali sur maman wana okolobani par rapport là
mokonzi azwa lokumu na koloba na moto na nzambe évangéliste walesa po yenga babenga évangéliste na pesi yo shalom na pesi yo ba bonjour pe na koloba wetwa na mwasi na yo la charmante épouse na yo na ba ndeko nyonso ya église ya papa walesa apesi bino ba mbote omoni ngai papa na ngai nazalaka hypocrite te et puis nazalaka sopanere te nayebi penza bon nzambe à 100% te Bible mais quand même boyebi ya solo na moto oyo akomi na nzambe c'est le Saint-Esprit. Ngai film wana ezali lokola mosali na nzambe aimilie nzambe parce que celui tozongi na makomi ya yeme po nzambe azaka jamais hypocrite. Le Seigneur nous a dit que je mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Azabo. Oui. Alobi mato ine koufite, missionné koufite, ça c'est Isaïe 59. Et koufite, monokone kangamite, le bon connaît mon kousete, mais ayo kakali bondeli na moto na masumte. Mais ça c'est clair. Ouais, parce que Nzamba alobi na biso kuna, alobi ete yelanga 50 000, yelanga 1000 lelo mona bikama nzambe na visiteur tala de Genèse Apocalypse et le côté. Il a demandé 0. Alobi ke ayo kakali bondeli na moto na masumte. Donc cela veut dire que Dieu nous a averti que ce que ça moto na masumo ya été. Ce qui tozongi na 1 Jean 3 si je me trompe pas, alobi bon, je connaîtrai mes brebis par les signes. Les diables aussi connaîtraient ces brebis par les signes. Ce qui total cinéma wana eleki wana na kati ya cher et pas ya évangéliste Kabunjo Alessa eleki kolakisani tala lelo. Dieu humilié par les comédiens. Humilié. Et puis depuis quand yo mwana mwasi soko ke ndolomba kabu mosala nzambe asungu puisque asungaka publiquement. Comment tu peux monter dans le cher na pondu no bitekute kuna motu na bandeko babolingo nga na vandi na cher ya nzambe et pas yo yanga lokola na bikama bona vandi na cher na mona moto akoya kuna na biloko na okei dimanche ko sambela na sani ya pondu ya bitekute kuna moto apparemment. Parce que les bandes d'abord, on commatisse yon moto dans Zambé, on commatisse moto. Nabi te kute kuna biloko wana na kati me ozana biro. Benga moto na kati biro bi wapi moto ba ki libanda kolela ye na sungaye na biro to mona kawana Eliezer. To mona ka babuka di makolo ta lokola ya sungaka. Bakende ki na biro, asu ba na biro et puis Nzamba lobi na bisoni. Sans moi je parle seulement de la parole de Dieu. Na yebe ngo mingi te mena ko mekola. Nzakomba lobi ni alobi soki le boko yo epesi ya mobali oyo ya mwasi koki oyeba te le boko moi c'est epesi ya mobali ki oyeba ndenge je ne sais pas. Et puis Nzamba alobi il fait grâce aux humbles. Bande ko babolingo il fait grâce aux humbles. David azaki na armée azalaki na ba armée sophistiquée ba soda ya David tango Nzamba kwa ici David alongoli epete alobi osali mabe otie mwasi soda na ngai dzebe pe comment tu soda na ngai obomi et sili lo ba ko lapider yo okoka likam mais armée ya David lo ba ki me ba sepeli bo ba sali fete boye ko ya le tobo mana biso tozala asaki na ba armée lourd asaki na ba auto blindé asaki na ba armée sophistiquée mais bande ko ba bolingo David qu'est-ce que David a répondu à son armée alobi molo vanda kimia na yebi tata wanazali miséricorde nemini na kendo kwa na makolone na kokendo lela balobe keniki na nkuku asala ki makele de sauter na kata Bible a Dieu fait grâce aux humbles. Bande ko ba bolingo moi je ne sais pas. Moi quand je regarde tango ngala ko tala bilili wana na zomo na lokola ke scénario de théâtre. Scénario te je ne peux pas juger parce que c'est Dieu. Nzamba yebi kati nzamba yebi libanda lelo na bikama tango ngape a papa na ngape singa mona na témoin okele nzamba ko utiliser banane ba ko tika masumu ba ko ya ko tubela ba ko lela ba ko mona bikama nzambe ba ko loba scénario
je peux pas dire que ezali scénario mais réaction wana ezali na kati na biblia te moto na nzambe pe papa surtout eloko scandalisé nga tango mwana mwasi alobi 200 soki mwana mobali wana alaka nsima te mpona kosemba mwasi wana te na nsima mwasi wana alingaki akwea crane alingaki abetela manani papa tala colère wana ya sukome mwasi wana bandeko babulu kaka be wana pe bawakise bimi ya sikasika kaka wana bandeko babolingo falanga pe bimika wana tata ekusima kopesa falanga 2000 aye kopesa lopango oyo na pesi yo lopango oyo okende kota okuti na ba locataire. C'est tout ça. On scandalise qui ngande lokwana. Il peut le faire dans coucou. Bande ko ba bongo soka sala na coucou et ça malamoute. Ça là, moi je connais Kabundi Wale ça na 2000. Vous êtes là papa ozo suivre nga. Neba ki Kabundi na 2000 na Mbujimai. Na mbunda na ye na nzela azamwa na mobile nzamba za ko utiliser puissamment. Azo ye manze batalesa ye batalesa lesa donc azo nzamba zo kita zo sala makamba minene et puis ba ko chele bambongo ne zo bala ko chele so ba chele bambongo ne na mbonda ne ba tse tant que no fungola ngwa bengi ba fazer c'est depuis longtemps il a fait ça oui ya kopesa ban étiquette ya kopesa ya la kimbongo ne so ka évangéliser boti moi c'est na koloba tata bongo biso abitika bato ba omona passer ça en tout cas il faut dire la vérité cet amour là bana nzambe même ceux qui ezali que vraiment n'andenge scandale to boité mais cet amour là quand même de donner ce n'est pas donné à tout le monde voilà. Mais eloko nde ezali la manière ndenge ya kosalela ngo na kati ya biblia parce que tokosalaka makambo biso tolingi te bana nzambe biso sengeli tosala makambo oyo nzambe alingi nga mama na bino ndenge nazalaka bana na nzambe na kolobela bino vérité soki nzambe alobi nanga eloko bona alingi te lo nga na kolinga or mingi nga na kolinga na kisoki nazwi 200 nanga $300 nanga na kokanga botiso ekokisi 6000 na ke na sobi or ya diamant na koko pesa moto eloko te nzoto na ngabe or mais na mokolo mo nzamba exige ngabi soki olingi to yokalanga na yo olo na nzoto note à partir d'aujourd'hui na yokaki na tosa na tika bandeko babolingo na yokaki na tika so na biso bino makambo esala babondima te événement liboso c'était la deuxième république ce que je vécu à cause ya ba or yanga et na tikiti na comme na 90 na zumbo na ko kanga et ça la 3 business mas fona soma kanga o eloko ezala pierre diamant mais tango nzamba lobaki mutawe bisanga zate ba benga na papa la biso à Bethel papa la biso papa comment il s'appelle encore papa le vieux non son père Mbia papa Mbia na convention moi c'est na ba mama wana tango ko landanga a sollicité kinga mais tant on a kena bureau na binanga mama okozala voilé kola ta bijoute le côté tant on a bimi la bureau na boudin na bina ko yala nga sukutu la manifester pourquoi exiger nga condition pourquoi je boudé bana zami mais tant on a l'amour qui na 3h du matin pour na banda prière na mona le boko ko kita na fula le boko ko kita na ko sambela tiki le boko kita ba kangingai mutu na fungola misuboye na moni susu loboko wala te na moni motote na lengi na zonga na kena ko senga papa Mbia bolim sebi papa tali kambulo ba inanga ya ko voiler na mona kiango mais c'est ça bien aimé je peux plus prier moi sans mutu nanga pole parce que ça c'est Dieu qui m'a confirmé il faut voiler mutunayo do nazarabo obokina bino ko crier manzaka mesh c'est bien je vais entrer aussi en prière pour le nzambe papa parce que lelo bato na nzambe balingi kotosa ngana na mona moya moi so na betela bino solo doctrine ya mama pasteur na mama eza kitambala na muto kolongwa te kitambala yaka bata kitambala bamba ko bamba kitambala na bakol na mutu mais yo kama mobali ne kaka na kitu yo mobali ne ba ya mama grâce ba koma bana nga bikama mama grâce mama kalanga na ngai o mona wapi mwasio yanga na tolo mama tozana kati ya pleine action kale na ningina kitambala ne longwe na mutu mama longolinga na bida tolo pour que noele la kitambala ezonga na mutu abi kitambala tata na bizala na silisa le kitambala tade mo ko kotanga kitambala akwai na se
akindozo kitambala ne akangala mutu mobali tchebereketeke be. Vous vous rendez compte? Talana moto ninga kotosa kitambala. Eza doctrine la moto. Mais kendo landa moi soit kotosa kitambala, moi soit biluza lèvre kota tena chamala. Kendo landa vino mona bondo ki vandi o mona makamondenga sosa. Mais yo kotosa kitambala. Est-ce que ça se passe comme ça maman? Maman nanga yo mokolo visual kitambala. Est-ce que c'est comme ça? Mobile wana bali moswa pour les kamolati ba sala bana siko ba koma bolande ngobino moko awa na salon awa akatanda ko tata ko lela abi mama grâce à laka chaque fois abi moi c'est comment mutu solo le mosikanati akoma ko kamata ba kolo bakanga bamba manzaka azo bamba kitambala lo ngana mutu naite mais pourquoi koko to sa temi be ko nzambe ngo to sa kitambala doctrine mutu ayena donc mon fils c'est grave c'est terrible et loko on a tata la biso sali et sali makate et puis comment il interpréter acte sali wala ko bousculer maman. Non. Parce que mais pourquoi est-ce qu'on peut passer dans la brutalité? Ça c'est na koko ko déclarer mo wana te publiquement ils a scandale et puis ils a sonné et puis ils a impolitesse donc c'est pas ça. Zamba lobby peut salir sabato mais enfin je ne sais pas ça avec amour avec le cœur. Non alors bi salir sa moto et elle a séquelé il y a binomi balé Zamba ko sepela nango mais les lots ngala comme la papa je sais pas ce qui est là comment que les kawana yali que voilà na pesaka parce que tant on a ko senga ba tu peux ba pesaka nga po puisque comment bongote tikana sa ponga pe ba to ba pesaka nga po ba ba kebe et là on est là qui ça que vraiment ce qui ba to ba sur 100 millions au 45 millions là nous ce qui n'a ko pesa bato et là on est là qui ça bien aimé parce que les gens va payer sur 100 millions, ok, au sombi babeki, au sombi babelo, il y a handicapé boyaka et tout ça là non faux, archi faux, c'est pas comme ça. Et là nous sommes comme au kaba et comme exposé et comme marketing. Ça moi je pense que non. Mais ngaïté, c'est la parole de Dieu. Serviteur de Dieu nous sommes ceux qui la lobby va bon contredire. L'évangéliste Kabundouale ça c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Ngana confié à moi dans la Christian pour la ma bondela pour la mon nga pas bondela na mona le beaucoup na zabe c'est un serviteur de Dieu que je respecte beaucoup mais quand il y a des choses véritables et qu'on peut sans zabe soni ndenge lelo ba comme ça la théâtre pour na ko humilier zabe non on peut pas marcher comme ça on doit suivre sur réellement aux amours dans zabe on doit suivre la parole de Dieu tellement mosquée la journée moi c'est pas possible. Et puis la chair et tumbelo, na chair. Ah là là, na chair. Moi c'est maté si quand on a pondu na na moto. Pourquoi? Le protocole musa na mango zakine. Il fallait qu'il batia ira couper même. Puis maman ko maté tumbelo tena lokalo lengo. Muta termina pondu na non. C'est vrai. Scandale, je crois que il scandalisé comme tout lobby. Maman kalanga pesi version naé du lobalé par rapport nango. Donc Nzambe azalaki na kati ya nito. Donc toujours pousse na mke na émission na biso lelo. Tout le bla siko makambo ya mboka parce que makalanga na le bla zali de limboka zali grande combattante également. Moi makambo ya mboka je crois que ils allaient aussi intéresser biso en tant que ba mboka ba patriote ba combattant ba congolais partout à travers le monde la diaspora pour la mboka. Ça veut dire mboka bon ba kambiza ko leka ils ko sepesa pe ba tumingité ba blocage ils allaient belé na makambo belé mais tomber kapé ko soulever moko à la katia émission na biso lelo. Il y a les bosses allés sur CENI, Boyebi, Commission électorale nationale indépendante, où il y a une élection en Boka na biso. L'élection normalement ils allaient prévue en 2023. Mais voilà, jusqu'à aujourd'hui, le bureau à CENI est constitué. Bon, Bazali Tabo, là, boulou, ils allaient à niveau à désigner président de CENI, mais selon les dernières nouvelles, Parlement, commission parlementaire, où ils allaient qui mise en place, c'est pour statuer sur la désignation, donc il y a président CENI. Bah, c'est mettre d'accord sur le nom, donc il y a Kadima, Denis Kadima, oui, posait un problème parce qu'il y avait 6 confessions religieuses. Bango, pour la Bango, mais il y a confession mi balende banek ou lingate. Mais mituna batu, ça qui beaucoup plus na kumbu ya Kadima. Balobi, banka la selon de sur l'anda qui piango. Pourquoi est-ce que na pouvoir ya Félix Sekedi balingaka Mlouba à la tête ya CENI?
est-ce que va préparer corruption, est-ce que va préparer tricherie, ils en nini il peut avoir muluba so quand on va muluba parce que dans un muluba ça ah ngamo pena bala muluba wakila muluba voilà par rapport à ngo on vous accuse quand même il y a que torpiller toutes les institutions en boka na biso bolingi na seni kaka muluba za la kuna sur le bani wakala papa bon ni misanga bana ngai na sina loba ki na loba suma kama politique te mais oyo ezaka politique makasi te voilà mkemike ya moi makambo mboka oyo ezokokota moi confusion. Vous savez bana nzamenga ngina loba bino na kina ndeko nanga moko azaki na afdel babi en FCC nanga obomono nanga bolandanga très bien nanga oyo bomoni oyo majorité ya ko voter ba vota ka été nanga mais quand nanga est allé rencontrer l'ancien président Kabila a payé mot de passe nanga payé assurance bazo ki décision hein nanga ba tchaki sikawana na FCC na PPRD nana fungola ki munoko alobaki et puis bazo ki décision rapide parlement bon dima puisque boyebi majorité c'était PPRD le parlement là bon dima c'est lui nana lobaki lo mais botala depuis difficulté o yebandi est-ce que boyo ki président s'occuper nango peut-être encore peut ça conseil musika pour bateau bayebi démocratie o babundi pour la démocratie akunate. Ce n'est pas question, il y a le président actuel, non, loin de là. Dans les avocats, il y a président actuel, mais puisque j'avais un frère dans la commission, qui toujours dans le combat, dans la Europe, depuis Tokitaki, Bapoto Wana, Mboka Wana, tout ce qui jamais qu'on a Mboka Wana. C'était comme ça. Nathan Batie Abe Malumal. Allez, Yekaka. Asa solo lina tata na biso ya mandefa pembe mukonzi akala biye ya kika suka solo lina moto alobi leka yonde na kocho mulunda le pasteur mulunda zo kanga ko telefonga la bisa bino na sina dénoncer pasteur mulunda ti ngata onga na zonga mama la servante de l'Éternel maman Elisabeth Oshoma molangi tan zo kinga ngola na ko sa musa nzambe en 2004. J'ai raconté les pasteurs ngoy mulunda, j'ai raconté les pasteurs Mogalo. Tant que ça m'a dit que Mboka est singé comme ça, Kapotika Namboko, Bopesa Nzamba Kita, Azwana charge pour peuple à respirer Mamoke. Pasteur Moulunda, Ayebi Makamalo Baranga. Réponse au Yalobaranga pour les anciens présidents. Oya Otiolongwa. Le monsieur, Nabiso, papa Mongalo, la maison civile. Atalanga bien. Et ça qui na présence ya maman Nabiso au matuka parce que vice-président parler mal le président il y a pas longue il y a tikala qui a continué qui bana basura bala tant boko qui message nga balande babi maman solo to consacré ce que le président actuel a fait il y a la 2004 la même qui ngo ba yebi réponse ba pesaki parce que Seigneur zala qui a bango et comme ça nga pas Seigneur comment la batu ya FCC baloba que non parce que Muluba Muluba ngalingi na tuna bande ko babulu ba pesa na lobiso Muluba azwa pouvoir ya présidence en colonie quand oyo likambo ekomi ya baluba nazana problème a motema pasi komona mwana mbali ya Muluba acheka photo na yebo na kati ya mutuka koleka ba écraser ye soi-disant na kokota ngana ngati puisque preuve ezati zo batabola mukato wala makambo nzambe non ça se passe pas comme ça et lo ganga na kikolo baba na nzambe mais majorité 6 wana natango bango bandimi majorité wana natango bango bandimi balobi ete non mais mu démocratie ezali tokuti ce que totalité le loba na nzambe bino bato bo landa biso la dernier virage nakoloba mibeko ya constitution o le président actuel la koko barango ezani ezaya kalati ezaka bangoti. Mais la majorité bazali déjà na kati eloko wana majorité bazali bando ba mo bilo mo tala te président actuel est-ce que moment na ko benga tama ka on s'intéresse non pour ça halobi totika état de droit totika constitution akata makambo moi je pense que on est dans un cas complexe hein et ça faux débat yakobake parce que aza Muluba pour nini tokoko ka bwana peuple de papa lima Muluba mais c'est un Congolais Muluba on a trouvé ya kokota vous croyez que Muluba basala makambo tala
Oyebi élection en balo et cause la transparence moko incroyable. Parce que moi je pense que le président actuel a ko benga mokili mobimba ba ba témoin. Ako kamata na bato ba kozala ba candidat wana na ba famille na bango ba autorisé par les ba voter ngo bazala. Donc yé eza transparence. Pour la ni ba nzambe na lobaka toujours que moi na nzambe. Ndeko nango atindelenga bilili oloba nango lobi ah mama gasa ko zungisa sukuma na nzambe ngala tindeleke bilili moto azokota na ba franc-maçonnerie non. Eza bilili ya 2020 tango mokonza kendeki na Rome. Tango mokonza kendeki na Rome bandeko nanga bako accompagner na basango wana bato wana na sali ndenge bayambaki ye eza likambo wana ndenge to yo kanisa kindengo tindela ngate. De toute façon ba na nzambe les dieux qui sont de l'Orient les cœurs yende ayebi banani oyo ya yebi oya ko condamné yemoko pe ayebi banani oyo ya ko baboyo bali bananga puisque je viens de vous parler tout de suite que il a dit dans sa parole je connaîtrai mes brebis par le signe et le diable aussi connaîtrait ses brebis par les signes. Donc cela veut dire ngana zo monsieur le moment ke papa lima eza faux débat bandeko ba bolingo ekokamu isanga lelo komona ke biso bandeko na biso tolobaki démocratie état de droit lelo tokomi kokelela minondo omoni moto papa soki azangi elema yaye ko se défendre nango soki aloba amona makambo ya loba makambo koma ndenge mususu ekomi kao ndoko mona ko ya ko luka débat yake to sala bon pona wana les faux débat. Moi je pense que ba sisi wana majorité wana ba si ba ponaki to la constitution peut ezali là par consensus qu'on la majorité te ko yokala. C'est pour moi les arguments là débat ali parce qu'il faut qu'on élire mutu ko pona mutu par consensus ça dit que boyokala ça que ta majorité tété ce majorité peut si ba ponaki comme mi balé ba nego lingate c'est pourquoi il fallait mais ngana lobi papa ozomona makambo Patrice Musoko ayembaka lobi j'ai cherché le monde je l'ai trouvé à l'église à l'église j'ai trouvé le monde sur otali lelo bato ba ko compliquer makambo biso bato na nzambe papa te ona pona ko tiani so to moni bato mi balé ba ko yokana te biso to sani to apporter to zala nini au milieu du village pona nini moto na nzambe Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier. Jésus-Christ. Mais le longtemps on a monté le cardinal Ambongo avec tout le respect papa que moto la ba lingotie pour moluba pour ba tricher mais c'est grave je ne confirme pas mes pesanga mawa parce que nous surtout l'église catholique il y a un exemple ko sangi sabato ko tia mais bakamati intérêt la bango babi o su kazali biso to ko o ibe loko onyo soto ya nini papa. Moi je vais te dire quelque chose. Pourquoi Jésus a eu des problèmes sérieux? On l'a tué, on l'a humilié, bah, considéré le la criminel. Vous savez c'était pourquoi? Parce qu'il a mené l'éclaircissement, il a mené la lumière. Ayaki na mosembo lumière pour être misala ya zabolo et kokako konzate et kokapeko evrete. On l'a tué. C'est l'histoire d'aujourd'hui. Histoire d'aujourd'hui, parce que le ténèbre ne peuvent pas accepter lumière. Pour ceux qui lumière est bon soto abondo ki na bango no so ba ko loka et ko bima polele potala yo moko. Bisna na ngwa ibaka ke bakozala na kabala bona kati mboka soto yebaka ke bakonzo ba uti ko longola bandeko. Ya 3e république bakozala bako yiba biso bako bomba biso ba sala biso makambo. Talaka mwa mikolo mukyo papa batie mwa ordre muke talambongo ya mboka na biso moko ndenge pesi na kasi bongo landa ngo bino nyoso tala lelo milibi ne bako bima lelo na likamba ya gouvernement lelo ya moninga te tala l'ancien ministre ya santé yo moko yebi l'ancien ministre de santé yewona il dépêche en plus. Et puis l'ami aussi d'autres présidents actuels. Donc ça veut dire que moi je pense que parce que voilà, je pense que aux yeux voilà, réponse les alliés. Mais quand même, question quand même, parce que c'est quand même important qu'on aborde. Parce que l'homme surtout la question. Je misère et l'équipe. Je crois que je vais essayer de faire un reportage, notamment
bon sur la politique à Kenya je crois que pourquoi la question la vérité voilà mais quand même pour ne pas c'est quand même casse dans Mbujimai c'est en tout cas ma nouvelle na biso que ba la plus pour d'amour ya Kabila parce que Monique ndeko na bango azali na pouvoir et que bango misère toujours makasi et puis ba la kanda et selon les informations il paraît-il que ba lingi tout président comme Abuna te so ke ba même banga alors Mama Kalanga, yo po ezali tu akuna oyebi makambo kuna ndenge zalaka okena pe na Mbujimai le lokolo par rapport à cette misère où zalaka dans Mbujimai alors que vous avez le pouvoir papa na kanisi la loba likambo na lobango mais na lobango mwana nanga lima na loba na pesa yo ba réponse à makambo ebele presque makambo nyo so total 65% et kokisama ongai mama na loba na yo bato ba salaire te bato basala surtout mboka wana bakoloba Mbujimai et mboko ngana vandi et mboko ngana konzi et mboko ngana yebi yango très bien omoni elo ngana lobano papa yango ya ba ennemi ya notre président actuel bo bakolinga ko bombe basala ka stratégie to stol baka na bino bakosala ba crise économique bakosala ba plan na bango tango le président de la République démocratique du Congo notre commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo tango a prêté serment bako tchole bako tele ba vitala mo monter aux îles to siso on sala kutata des anté ma bongisi na bango zala kindenge wana okosala des anté toko calé au côté nyoso soto zanyo na kobeto masasi na avion soto zanyo na kobeto masasi toko kanga banzela na kasi na lobali kamona bana na Nzambe batia ba barrière combien masangwe kotate fufe kotate eloko kotate bakamati bato na mo bakoti on a ba snell tala bato ko batata la André Atundu bato wana bo bakosaka tata ya kala bo bakosa tata ya kala ya deuxième république ngala loba ngote papa tunda ko landanga ko monanga tokota no avion moko nande ko nga Chimbombo au tukotika biso personnam na avion ya Chimbombo na le directeur du cabinet ya président le professeur Ngoyandi Lazawa na ko landa ebi mkolango mama nzuzu wa Mbombazana zo landa papa André o yebi makambo yo kini na ona godolite ko kino gatato kokose kaka kokose bokosi po suka imilie modelo asuka ko na ndele lo boye pa susu ya tato yo boyo kosa yo wana suki imilie talati le lazo bozo imilie donc bakoti na ba SNL po bazwa ba disposition bakanga mai bakanga courant nyoso to komona Islam tina ba Mbujimai ezala ki plan bien organisé papa oyo komona soki buluba leola lobike nani papa soki ba yebisi bino ke baluba balobike soki le président Félix a commis na kati ya Mbujimai bakobete mabanga lokuta ba yebi plan nyoso o salami na bato ba bimaki na pouvoir ba salaki biloko nyoso to yali monter na bango po Tshisekedi da respirer te batikele tango te po abongisa na kati projet na po nini omoni tende bakoloba mbala moko to ba to ke l'élection mais élection ko salema papa et ko salema tito ke ne ko koma na 2023 Dieu fera quelque chose tout de suite à l'immédiat il fera puisque il est le Dieu de Tikotak bango ba salaki ba plan na bango ya ko étouffer muto Mbujimai nyoso muluba Mbujimai moi je parlais avec le baluba je parlais avec mes frères la bibino bolobi ni toko yokawa bazo ya kuna bako kabola bino moi maputa toko mona ba journaliste pas comme ça ba lobby mama makambo crise souffrance oyo o biso tozango le na kata Mbujimai ezali Félix Tshisekedi te aye na pouvoir batikele est en salate ba luba baza bato mayele yoka mama siko azala musala bandi siko musala yo yebine na lobaki noke papa e omoni siko ngana ebisaki yote mokolo Félix akotaki na le président Félix akotaki na palais du peuple atie c'est les jours là papa oyo abandaki pe ekoko kisama baluba wana ngana zo babi même si tout no ambila bana bitu baluba waya nous intelligent on veut pende mukadi bende bamba ni no bi président yemula ni no moela mabwa baluba waya yakaba no shimito vite du baluisha badi baluisha no baluba banika no sankito non nous suni bamanya mulubu tuka mupeta mufumwani muluba mupeta mufumu chikondo kai muluba
Si nous pas bien papa mama ni muti papa mama ni muti balu papa peta pouvoir bidi bikela pide bwani tusomba tuba kenyesha bapanga mai bapanga nzembu bapanga bionso bwani pije ubabenga mwana wa kali meme njini di sanka balo base bena mbuji mai waya ya balu ba waya ya nudi batekemela nzambi ni nzambi uduno ezela bya chikema mutu kena makunu shima to bena buloji bena chanda kabena makunu shima to mutu wala kunu shima no mwambele wewe wikala wachibao tulibamene mwana wa mulumba mupeta pouvoir pinje uzambu watuluki wa muleji makanda ukadi ni ukadi bukele ngubyanza na toenzela ninu mona kaba nushimito uzoka papa nga donc pona baluba ngana sora na baluba ngana uti na Afrique na zinga Burkina Faso je parlais avec mes frères et sœurs na Mbujimai balubi tozo c'est la président la biso kutu biso tozo kaba nushimito président na loi na yikila nenu na nombila malu adi mumuchima malu amuchima nenu kayo malu amuchima katona makwa patola paton nenu bamanya mushinu vuba mwezela chifangu bwani nukenga nupanga chakuja nupanga chakula nupanga mai nupanga nzembo wani numubenga katona makumubenga to balu machane mumeno nsamba peta butumbi. Moi je pense que c'est ça papa hein? Voilà. Donc c'est faux ils allaient faux voilà problème de la côté mais tout pour ça muke il y a sur émission mais tu le d'abord livre temps le comment les diables détruisent le monde tu le on va sorcier on va zabulo mais mukishi et le na la tiloba zabulo tu es président personnel et tu es ce qui dit au Atikabiso balobengaye mukishi donc il diable parce que un mot le biba ma franc-maçon bon image pour le président Félix Azo contre la bata franc-maçon au mais kolongolango mais pourquoi on bengaye mukishi ngana répondre ndekonanga oui bana nanga o batindelanga bilili ke o mama tala mwana no bakasambelaka akota ke ndé na uti ko ebisa bango ke non image wana ezalaki ya 2012 tango akende ki na Rome tango bako kumbe ba okotsa mo di pembeni le monseigneur azalaki tout ça 2020. Je crois ça peut être 2020 il y a 2000 voilà ça peut être comme ça dans les images à kala cause image à 2020 je sais pas tango akende ki donc on lobini ni na comprendre mukishi kumbo mukishi balobenga Etienne Sekedi mukishi président mukishi lobi zabulo neto yebi na mukishi donc zabulo azaki zabulo donc papa Etienne mukishi comment vous expliquer na kopesa réponse mwana nanga lima merci pour la question qui to quoi otuninga ki balo benga papa Etienne mukishi tilelo babenga mukishi même ngana benga ke mukishi donc biso mukishi na biso baluba ezali zabolote mukishi na français babenga ngo phénomène phénomène donc moto oyo alaka na lolenge na moto yo azaka déterminé moto yo konki ko yako papa vous comprenez oya ko dévier te oya donc moto aza na position si dit oui si dit non donc moto solo donc phénomène bazala ke belete na kanisho kaki ndekono a mwasi oyo ta grande sœur Mbila Bella Embaki phénomène akenaye phénomène donc mukishi réponse dans un seul que phénomène que Dieu vous bénisse. Merci maman Kalanga je crois que tu nous as belé bon peut-être il y a sous que bilan président na évité parce qu'il semblait qu'il y a un peu la président Félix tant côté na pouvoir là mais si quoi na pouvoir on est au monde ça fait déjà 3 ans goyo à longue parce qu'il semblait quand même je connais monsieur de Bosso le bac awa en tout cas nzamba zana ye magamno so mena mamne zo tambola awa à longue moi je pense que la raison c'est la réponse à mon tour là non papa lelo penza au kana kinga penza moi je vais vous dire ceci papa motu no tu les amalam alima na kopesa yo exemple ka ya yo moko lelo alima bati yo kal balobi alima na musala na journalisme musala na kosala site ne ya komona ye penza komona yo kanga malamba papa ba yeba luki yo maladie ba boakelo maladie makole vimbi tout ça ba kokata makole ba katite là na bien ba yeba boakelo maladie na miso di ma miso kufi ba docteur ba miso kufi nzambe na so miso kufite donc ba longi ote yonde mutu olongi bango et loko libosonga na koloba papa ranga kolonga onga na lobana no ezali na kolonga ya molimo parce que tout ce qui était le plan de l'ennemi ndenge to prophétiser ki pona Félix wa Yesu
le président. Boutika melobable puisque eza bon changer te ata moto ko boza comme oza zaïwa soko quelque part dans Spain toi quel est ton président on va toujours mon président de la République le père des nations c'est Félix Tshisekedi Tshilombo ngai na ko biso papa na lobaki ke alongi olobenga likambo bilan ngala ko tuno papa bana Israël tant nzamba kiti l'Égypte pour na ko libérer bango avec la j'ai entendu vos cris je descends mais là pour vous libérer. Alors oui, les adversaires que vous voyez aujourd'hui, mais pour comme à la terre promise, maman, papa, moi, qui mais pour moi je peux dire que c'est comme ça. Tozala qui connu comme un ex na babé on a est tozala connu comme un est et les camocoloté papa les longs ambiants salés mais toujours instabilité les camboté papa problème te molo na uti ko epsayo mais ce qui total papa na kokolo bangai na kotala na miswa molimo na 65% à longue parce que makito ezalaki bazabolo ko préparer pour natina ya mboka na biso bakabali na bango basalaki moi ba stratégie na bango ba tchaki nyoso ezali bouleversé nyoso ezali surpris yesu à surprendre moto comme pepele siko lelo yo na gouvernement ongana ko lomba kaka nzambe parce que papa bolongi ezalaka 100% bala mon côté ata yo moko tango tanga classe papa ki l'air moko awa aujourd'hui 60% l'air moko aujourd'hui 52% l'air moko aujourd'hui 80% kaka ningo donc pour na kota la papa na 65% à longi parce que oyo baza ngalo yo selo comme papa kana ngila yo selo comme est-ce que zo yebake l'hélicoptère autant ba beti angwekweya ezala likambo oyo tango mokonza sur décision ya makambo ya basoda bakene na este bino bobenga on bobenga ngo ya makambo militaire état d'urgence cité et oyo ya salami kuna na ya basoda ne bakeba bakomba gouverner bobenga on état d'urgence restaurer état d'urgence non qui vient prouver voilà est-ce que yebi ke tango hélicoptère mi balo pays obi pays pourquoi ezala ki la stratégie ya nani bon d'accord ça la makamo ko ça l'avion wana ka poete basoda batomboka et peuple to bobi omoni na makamo na état d'urgence ni basoda tala et baloba ki ba vu en ngone ko bato bakufi tout ça omoni po mona nzambe na lolingi na ye o bango ba préparer ki bazu échec toujours gouvernement so kaka victoire basa la stratégie na bango wele ka bazo so kaka bino bato mabe lelo babalukeli bango papa ngana ukiona ba olwa kamba papa kyungo mutumo batomboka na boyeki baluba to akufi bien apema na kimia tebe c'est faux quand quelqu'un dit pardon le pardon c'est une puissance qui libère ngayo lelo papa li manala lelo balanzambe bakobika bako yoka bakoti na site bakobika pourquoi parce que je demandais pardon tu m'as pardonné motonyo soit sengi pardon papa kyungo wa kumanza pe sonam tango papa kyungo ngana vandine mingi na royal asaki vanze na ngana royal la vandine mingi na royal je ne pouvais pas donc un messie na tuninga bime pourquoi bokoko sala biso baluba wa bi mama biloko na to yebite Satan ya kana makamone na lolenge na ye biso tozaki na colère ne na mokonzi mboko ya kala Maréchal Mobutu me et tout que nous komati tout que nous bomana na bande kona biso to singa bolibis papa kyunga lobi na nga regreta keloko wana ngana vandi na ye papa na ko zata muso na kena katanga wana tozuku tunga ko sa bilamba na nga katanga ya soteski ba yambinga na le rwana nguza karibona za mobimba na kyungu wa kumanza to li ensemble pa na kapenda et pas Charlotte les rwana papa bokana aza PDG ya eloko PDG ya kilomoto il a été voilà qui oui je crois il faut ça qui PDG nani ndekonanga mulendambo gouverneur ministre ça qui PDG jukami ndekonanga mutamba asala qui directeur je crois il y a finance ou bien eloko moko na marketing ba yambanga très bien
commence à tourner la bonne angouze kalbo tout solo mais na kudia mais na shiba sasa kuna bakia tuki moja tosiki alubi baluba toza bandeko mais tobosa na makambakala bana nzambe tobosa na makambakala omoninga la rasuri moto ya la télévision wa ata finga kindeni la sai quand tu demandes pardon le pardon c'est une puissance qui libère biso no so ba mama kalanga toza ba fuli boso nzambe ya pardon je peux pas condamner donc moi je pense que papa et là on a plus kolobelo ba théâtre no so ba osala ka pour ba tia président actuel na ba problème nzambe azo défendre ya mona na osinga ka ba congolais papa message à suka na yebisa ba congolais na bi ba congolais total attend ya total to welela opportunité nzambe nga sala biso bolamu bana nzambe nga sala biso bolamu tango to bolamu ka to be balamuka bato abandundu bataliba bato bo finga pe biso bataliba boki bataliba na to ngisi mukili to gagner o bataliba boki to gagner to ko benga na bato wana taliba to gagner o to cela veut dire le to ko bina valeur ba taliba to je ba télégalité to gagner. Merci en tout cas maman Kalanga pour le message qui toko tout comme à cette émission. Merci papa. Donc important le blague sur livre comment le diable détruit donc le monde. Bon peut-être on contenter biso to yeba ndeko orienter babo. Merci papa. Pour la conjoint livre voilà tout na suka maman. Ata yo mo pe na yo tikelo livre ngata moi 100. Na ko pambola penini no pe la tata pourquoi pas. Merci beaucoup vraiment maman Kalanga. Tout comme na suka cette émission vraiment merci na bandeko bolandi biso partout à travers le monde. Maman Kalanga et ça toujours na cette gaieté n'est-ce pas cette émission boyebi na ndenga lobaka vraiment merci nzamba pesa et grâce comme pour la grâce Kalanga merci vraiment na nyonso pour la partage oyo pour l'édification ya bana nzambe je crois que vous retenir quelque chose dans cette émission c'est ça vraiment le but également de cette émission il faut qu'on retenir quelque chose dans le biloba le bataille il faut quand même dans lobby pour retenir le malamu pour la keboye bandel boko se kotambola na mokilo est déjà mabé. Voilà, donc diable partout, donc partout aux Kende, boy bandé boyko, qu'on s'est aimé. Mais c'est quelque chose que sur le baba, vous allez trouver la chose. Et là, parce que dans le baka, que na langage nanga moi maloba, libako isanga rate, ndeko moni que na bête c'est moi libako, akolimbi sanga, ndeko pa moni ka osala pe émission pour la na yebite ngana linga bino toujours mingi, ngana zwana nga exemple à Jésus. Nzeta mobesu talane basala makambo ebongo ngayo kaka ona zwa ko ningisa kamwa moto mukila atika nga tranquille te do na sepelaka lebo sanga ba émission na bino merci et sengolanga ezala ka nzambo ebikati ya ebili banda asunga biso ba ya Congo na lingi bino mingi bande konanga tutika kofinga na yaki lobby lelo nzamba ko luka to sangana to zalelo komoko ngana ninga makamana to bino batalamuka o balu tata muka tuninga bi batindelo image wana batalamuka babeti muluba wanga bi eloni olekisa bino batabalu yalamuka banguna mususu ba kosala ninga ba bokende bona komba alamuka aleboke no sala muluba wana bo pol lamuka na baluba to bebana non nga modité na répondre bato pona ndeko nanga ka jomboni ngabina sana preuve to ezola kisaki bato ya katumbi non bato soupe ba koluka ba bi motolo kwa koloba ale bino mo ke kuna bossa le ko la katumbi non moi je pense que je suis pas Dieu donc le monde des ala makambo ebele ba na nzambe donc moi je pense que to sangana to simbana biso ba congolais to longola na chilu ba ndundu à notre Père, que Dieu vous bénisse. Merci en tout cas, Makalanga, pour la précision. Kitoko Lobina Suka Oyo. Parce que Makalanga, dans les passés, à l'époque, il y a le président Mobutu, il y a qui aussi dans le service, il commence à monter des histoires. Voilà, on peut monter l'histoire, consolidation sur Batouboui, donc il y a le et ça le matin, on ne peut pas ici que l'Oba et l'Ogo, vous avez la preuve vraiment tangible. Il faut bien les mettre là pour avancer. To lingi division en boka na biso. Je crois que les ennemis en boka na biso bazo linga siko confrontation mo salema pour que 2023 makambo za la des autres que base à la vigilance to koya na kati ya piège ya benemité parce que boka na biso za boka moko biso tout aux vraiment uni to kende vraiment unité wana pour que tu avances. Merci à toi Makalanga, la message à Kitoko trouve vraiment la souka cette émission. To goûte la prochaine numéro. Merci à très bientôt. Merci beaucoup.